Bellevue aza hypocrite. Donc, aza jaria, Alexandra Mokiliki, aza na yeme, mbambula oyo sale pa Bellevue TV. Na bandenge ya sale la ndenge to mone la cameraman na Bellevue TV bino mutu banda Bellevue. Nga nazo yeba tina anniversaire ya gay show. Ya on a biso zang banda ba futi. Oboti nano akipe na atako yako attendez, tu vas pas servir na compagnie mutu bongo yo. Tout on est fana to kanga muno kutu zwani. Tande to kufala kama mutu mwa kabelo zati kwa ndio kuno bafuta gumi. Normalement Gelor Kimbimbi azaki na nzela ifaki azala awa nde na yebisaki bino charami internaute. Aloba ya ye oyo abomba parce que trop c'est trop. Mais il s'est fait que Gelor Kimbimbi a sali crise de tension. Tension qui tient. Allez-y, Baza. Gelor. Ouais, Baza. Boni siko tension qui tient. Papa, il faut quitter nango. Il faut quitter nango na mutu. Ah. Il faut quitter nango. Muno koza nga me malobeza Gelor. Po il faut que ça na plateau oyo. Moi ba ta crise de tension po ba appeler les cas qui lobby abi Bellevue a bengiye à WhatsApp appel normal ba tu nyonso ba coquette ba tu ebele o ka ba la famille maboma ko benga Gelor en désordre. Ko benga Gelor en désordre ba likambo audio au salon point pour la bomba bango ça trahison. Bellevue changé, papa Richard n'avait donné à baki ton entourage. Bato bobana ba passe bozala ba nouvelle vague et pas via ba sala o ninyo. Oyo kangama kala bata groupe Simba olata bango na nzoto. Ozu mon ami. Que c'est que le roi mutu so amoni na habite bolumba mobali. Ozali na complexe au rivara bata groupe Simba yango kangama na bango nyonso. Bon continuer ko finga Sarah. Sarah zane montre biso to étal biso te afinga mam te étal biso te apuchu bolola Sarah to la étal biso te alo makuna. Sarah ko finga na matama te po ngana otoza matama ndenge moko. Moi no mibale kimpindi aza matama koleka ku ngai. Donc Sarah kanga mbanga na ogara to na kombo na ngoyoki. Olobela mam sans bien, olobela mabe si la rotika la bon. Donc to yebi yo bien o rapena to kangi ndeke na ba poil na ye. Donc ato yo kolobela mam sans ndeni tal bisoti. So ba na fa ma bon ba ko finga, so ko finga bango, so pe bo kabwana, so pe bo ko tanga na biloko, bo tanga na biso tali bisote. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Ozana besoin olia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotata banate adresse za se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta bia,
Vous avez besoin autant la match et si il y a calme, il y a kitoko. La Cédoise et Zawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomuto numéro Bunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30. Au Romona la Cédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au Kolia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi la Cédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio, oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo, ko hésité te yaka na restaurant la Cédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bino. Neti musapie katana, neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku, ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Kin Marché. Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant la Cédoise. Au Kobeta Billard. Au Romelelo Kamalili. Ambiance à gogo. Au lié bio. Au Mélipe bio. Au Silicipe bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Au lié au paiement. On met la moi whisky, on met la moi champagne, on met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Cédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de passer la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de ça, la bino surprise, na mbongo moukié, bah, vous avez bino surprise. Na mbongo moukié partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise, maintenant, vous avez illustré là, bon, mona, Ronnie Events, ezawana, partout. Partout aux Abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, il y a 2 adresses. Si vous avez besoin de mon bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo OK soit to bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au bien à bango au à Ronnie Events et ça on a pour la million sur pour nous au Kenya sur place l'adresse na bango basé dans immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme quand na Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba appel na Njili na avenue Lusenge quartier numéro au quartier 8 pardon quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Awa nzamina na ebi tusiku shuba kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namona keza aka lobi na yo twino sa nini o eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki équipe adresse te ezala olikamba mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye fimbo Napesi awa zera 10 minutes opiso tumu na pata sasa ifo biso ba biso mbongo na nzela kama mbara yo tumelinga mbongo ya mwasi yena mandeto lelo kwa baraka bana okatanga pe bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur
chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totikela ngo FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Tokiei. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, trocha numéro 9 on a la scène, on a babonné de on a perruque, on a bon la sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig, azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, rocha robima chic, robima ngebu ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naïkola Sabino va produit Nabiso. Des beaux monanga moko sans maquillage. Oeza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo, c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner tena yo, ozala un peu propre, mais écoutez ici penza makasi te, donc eko garder tena yo, mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so zandis maboko noir awa ou bien misapi, oko utiliser pe oyo, tozana ba gamme nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisson, le numéro de Bisson à WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, messieurs et dames. Bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Devant vous, je me nomme Barizi Baza, monsieur le journaliste. Toujours dans le compte de vous servir. Toujours dans le compte de vous apporter les actualités en temps réel, les informations comme d'habitude. Merci à Martinez Salle qui est derrière la caméra. Merci à tous nos partenaires officiels. Merci à Maman Bizi Mondele. Et sincère condoléances à toi, Maman Bizi Mondele, Maman présidente. Il y a force tranquille en y. Et merci également à celle que j'appelle ma maman, Maman Nathalie Fikipo. Il y a Papa Paul Fikipo FBT Misala. C'est l'agence, il y a sûr, il y a Routine Bakoli en toute sécurité. Merci aussi à Ronnie Evans, Eza agence Oyeli Bisso Babiloko Yassika, Innovation Yassika, Bongo Sala, surprise, il y a demande de mariage, surprise d'anniversaire, Ronnie Evans, Eza Wana, instrument approprié, Nambon Amoukié, Barossa Lolo, surprise d'anniversaire, Rolia gâteau Yakitoko, Oko, mais la champagne il y a bien, Rolia gâteau Eurosalo lui pas cité, Royoka musique Yakitoko, Barossa Lolo lecture Yakitoko, Ronnie Evans, Eza Wana, Boumona Rapib Dango. Les carabos contacter ka numéro na bango zawana bokoza de suite et so vous contacter bango de la part à Barési pe ça la chose très bien donc Ronnie Evans pour Nabino. Merci à vous Mbishekina selon mon cœur Mastananga Sernanga donc Babizou et Belé Gaël Fundumena ça fait très longtemps Gaga Obwaksanga ah Fundunanga Bandeko. N'habitez quoi, hein? N'habitez quoi, maman Gaël si, Benganga Irosala bien. Et merci à Yannick Chambagotson, Boss Amboka, de comme toi n'a jamais existé, Boss Amboka privé personnel, mon patron. Et coucou également à maman Igueto Kamozi, depuis Montréal, Gilles Monamputo, mon papouche. Et merci encore une fois de plus, Navienanga Malik Arafat, mon papa. Willy Claude Jaman à Londres et puis Vienanga Willy Moucheni, l'unique et le véritable code mondial. Alors, sur ce beau plateau, il faut aux Anna Gelor Kimbimbi. C'est lui l'invité du jour. Gelor Kimbimbi, au hasard, ex-caméraman, il y a Bellevue TV, Toyoka Giba Audio, Oyebimaki. Et puis c'est moi plutôt parler. Et chez moi makelele bato bele balobi voilà.
Voilà. Donc, où ils ont Nazo appel, il y a Gelor parce qu'il y a à Bossani adresse, donc comprenez-moi. Voilà. Voilà, Gelor Kimbimbi, l'invité du jour. Abete Yabiso, source Yaba audio. Les Kambaba audio, on a puis Kinini et tout, machin, patati, patata, et que zongi. Mais avant tout, si Gelor a komaka, tout c'est la bino ba audio ngo oyo, biso nyonso toyo ka kilobi. Pona bato pe ba yo ka kite. Ba ye pas tonton. Ba yo kapenza likambo yo ezo salema aw. Kabine bosalaka bozosaka boye famille na bino mapote ya bino propre eza baproblème c'est très grave oyo babiso bayoka baomateke bino jamais okosunga mokolo baya témoigner mpona yo ntango ekotonga temo aza na problème sérieux to aza nini mokili eyeba yango te mpo okende kopesa mokili olasa mokili nga na kabaka so na okabela bato mosali bana boyanga fana so famille na ye mokili eza ntango okritike famille mpo c'est ça, influence sur votre papier, ça, on fait ça, wow. Bellevue aza hypocrite, hein. Donc, aza jaria, Alexandra Mokiliki, aza na ye, mais mbambula oyo sale pa Bellevue TV. Na bandenge ya zale la na ndenge to mone la ka cameraman na Bellevue TV bino mutu banda Bellevue. Donc na zoyeba tina anniversaire ya gay show. Ya on a le biso zang banda ba ofuti. Oboti nano akipe na atako yako attendez, soit quoi serve ngai na compagnie moto bongo oyo. Donc soit attendez na sati. Bon kipe bana na popola ça va tu le na réseau, mais si ma micro donc au kato derrière nous sous tata bon to prakati ya maison. Biso to yebi na biso kimbimbi biso to yebi na biso kimbino bato Bellevue TV bafuta bino ba 500 ba 1000 bino nde kasi yango mpo bolala kuna te soki ntango nde tofanda tokanga monoko tozwani ntango nde tokufaka donc motu moya kabelo eza te padi ekuna bafuta komi meme na bafamille bota wana moto ofanda kwa mona taka akuti ata fin de l'euro a continué de dire ba on a biso bazara bien mais to souffle to kinga to fait la poste d'assistance wana mais beaucoup de assister ba ta pamba kuna arrête chérie ba on est fatigué de ça au moni hein oyebi mokili eza ndenge bakamona oloba na yo soki nazo continue kotemere kuna un jour retourne à la question mais yo no mona ma paix comment résister quand on fait d'attendre la c'est ça bon et avant la peine au ngala mituna yo siko tant yo sana kimbimbi c'est 5 ans 6 ans déjà osé pas belle nazo ba non plus de 5 ans résistance à kuna o 7e année na bango ba okende no ba 6 ans 7e année ba okende ngana na partenaire sur kuna anniversaire na zangiza 7e année. Mais cette année, mon bimba, au monde est le mais au Vandaka Kimbimbi. C'est en plus aux autres défendre aux autres bimana, réseaux sociaux pour nous sa carrière na yo. Voilà. On est en première audio. Ope boyora ki lobi watu musu boyora ki te na rebandeli yango. Normalement les lois faki bobenga batu nyonso bo fanda boyo kalikambo, eza somo. Normalement, Gelor Kimbimbi, azaki na nzela ifaki azala awa nde na yebisaki bino charami internaute. Ye na azaki invité na biso azala na besoin asopa motema. Aloba ya ye oyo abomba parce que trop c'est trop. Mais il s'est fait que Gelor Kimbimbi a sali crise de tension. Tension qui tient, a bien la libiente, a zomé la bakisi. Boye et zongi boye. Parce que Gelor c'est un frère à moi. Ngana Gelor toza la maman moko adoptif. Place aza na pesi mbote no tanga communauté mukayebi.
Bamakambo ebele. Ya se plaindre ya Gelor. Babiso nyonso toyeba na biso yango banda kala. Parce que maman na biso adoptive soka aye Kisasa tofanda ngai décarré na Gelor Kimbimbi. Donc nyonso les kaka tozora ba un tout. Mais tellement toza famille, moi et toi y a dans les réseaux sociaux exact. Nyonso boyo ki Gelor alobi na audio eza babiloko ye déjà bana ko se plaindre na banda kala. Mais et ça lié somo. Et ça lié passi. Comme na audio oye bi mana lo lenge boye. Abana ko s'attendre te et bi mana lo lenge boye aye mo ka ngaka ya ale kan émission allo bayango na lo lenge oya ngaka lo belango boye siko ebimi lokola. Ba pesi Bellevue raison parce que cause il y a départ il y a Gelor na kati ya Bellevue TV eza mundirba libandi ya mundirba wa zaka mobali ya Tegra ba botana Tegra moi na la taki robe bo na soirée na bango et panzana bo izal kwa ange de la mort wana libandi ya mundirba depuis aya na Bellevue TV akoma ko imposer akoma cha ba loi. So pa yana ba kisi bana lemba so o ba so pe pa kisi so pe lo ni ya domination so inde nini akoma ko s'imposer libandi ya mundi ba mbebo tela rouge aya ayebisa Bellevue que mundi banani Gelor Kimbimbi atonga kayo bozo mona likam atonga yo il faut ka benga na Gelor. Au moment où Gelor peut déjà bana ba Tommy, bazali peut déjà na ba bon Tommy ba bi sur article la sopende na ebité. Mais Gelor plus banda ko filmer ka za Tommy Gelor. Oh Gelor atonga kayo e boy ba sale le Gelor ba kaba le belé mais Gelor peut déjà ça qui est déjà na point de départ azali peut besoin okende bande ko boyo kalikambo makambo na zoloba munoko za ngame malobeza ya Gelor po ifacha za na plateau oyo moi ba ta crise de tension po ba appelle le kaki lobby abi Bellevue abengi a WhatsApp appel normal ba tu nyonso ba coquette ba tu ebele o ka ba za famille maboma ko benga Gelor en désordre. Kobenga Gelor en désordre ba likambo audio au salon point pour la bombe bango ça trahison. Trahison te la fille a enregistré Gelor bazaki en relation. Biso na story bi moi ça mobile pe ba tongaka. Ma rappelle kana société boss pas gaffe ton problème on peut l'équipe mobile pas ya bête pe moi ça pe ba tongi ça arrive. Ma yeba été que moi si na ex na pour ba ça rappelle sur la fille et la fille on sera fan en Afrique du Sud. Ce qui mimi se peut comme nana on a bossani. Ayebi ke ba roton et rotuka entre ba mi balé azo peut-être contre Randy. Ada fi ba ner vivre na ba rasu te pour Gelor comment ba relation et musus. Mais so peut faire aza bakuke. So pas za ndenge nini. Azo ni enregistrement, tout enregistrement fuité kana na matanga ya Richard Mukoko. Mais ya Richard oza makila makase ya Richard. Non. Avant tout simba dossier sarato la tozana awa. Ba vérité robima na makila ya Richard oyo. Gelor aoyo kane bien. Les appels mutumuswa message na likamote na likamude bimi ezo sali palpite na téléphone ko sonner a omona ngolo kwa neta be liboma. Mais rofana ne kimia roya rofana kana kit exemple TV. Mais boyo kana o za premier so bo benga batu boya bo kata ba page te bo kata te ba TikTok bino bo bem sur émission sur YouTube. Bo tala bo partager bo cha ba commentaire ba like. Mundirba. Normalement de mundirba ya fan de la émission ko bino bo zanga ba actualité. Lelo ne na tangi boyo ko gubo ya ofana. Parmi les mabandi, tous les 4 mabandi, on a nous sommes Mundiba, Zwakit, Zana Kita Liboso.
kisongi yo okuta baninga basaka déjà musala na kati ya belar boye na ba comportement na bino bana mitema mabe ya bana lemba nyonso te parce que nga na mona lemba ne grandi pe na lemba mais ba oya mitema mabe wana po boya olongolisa muninga musala au moment muninga aza père de famille afutelaka aliesaka mwasi na mwana fo afuta loyer po bino bosacapare na belvi bolia ye bomela ye depuis bakoma kolobela belvi makama be ya belvi eloko nga na longwaka mpenza pembeni na ye azaka so baye olobele likambo ya mutu averfiaka te ayoki mama mutu wana yango nga bande osepose baquestion grâce te mo asaka belvi nini po grâce alobele likambo na nga belvi aza na facilité koyoka ye atuna nga te mais naye kopesa lelo raison de babaka quelquefois le malheur est bon pour ceux qui ont démarré kuna na famille maboma mais ero na vivaka na honte na soni o rappela misère miséricorde mukonza solo ayokaka de matoi ayokaka litoi moko te balobaka bareza za mabe oyoki pe oyoki po bozwa pe batambo pasa na mona ko lokwa manque à respect vis-à-vis à belvi à mon égard parce que makambo belé bi marabenga nga yaka na ndako yaka na bureau bo solo pe bo arranger ya ici mais ndenge nini ya grâce te mon belvi a yoka pas considérant bien bah je me suis dit ça m'est égal si on a vu na sali peka ya bato na kufa kasi so ya ngonde za oxygène et on peut s'en souffle de vie na bi makana kufa. Je ne pourrais pas rester là où on est en train de t'humilier. Gelo passe na ya zoyo kalabi audio oyo engiro lo baké place ba bien enfin na pesa sou monde bango raison 1001 fois lo baké ah o moni na ebisa kyo ka tonga ka o moni ba audio nde bimi mais or que zaki ba audio ya robima te pa bika azo solo ana mwasi na ye mutu nyonso tonga kana mwasi na ye mobali nyonso tonga na mwasi nyonso tonga na mobali na ye ndo boyoka 1 plus 1 égale 1 ayebi kaza mutu osanga mabete po aza mwasi na nga donc faut toyeba barelation mosusu mpe so bopalangani mwasi pake na kanda mobali abani mpe oluka déstabiliser mwasi to mwasi pake moluka déstabiliser mobali ce n'est pas bien. Ce qui est sûr et certain, mon nani, alors qu'il m'a déjà le mois la belle arcade, ça déjà 7 à 8 mois. À l'ongwa na ye, azaka lisusu kuna te, suite à makambo belé, oh ye moko aviva kuna. Déjà, but na mwa ko longwa, et banal déjà ba comment ko zwa, bango au moins ba filmer film moko. Caleb Congo a filmé Studio Android, a filmé pe film moko. Bando sa bongo. Et moment ba comme Tommy le défendeur, Gelor Kimbim. Et moment Studio Android. Pona nini ba koma olonga ba Gelor na Tommy ce qui vient nini. Pona o ba image ya ba Gelor de ba filmer ba image akala. Ba image za la clarté bo mona ba image asila la tende za clair. Ba image à SB mona atende za clair. Ya biso zo bimaka flou. Remarquez na film o ba o ganga ke. Papa Richard, a autant que jouer na film ceux qui pote o ba auto sala. Remarquez ba filmer za ba studio Android te. A changer équipe technique moussous. Pour anine, alors ka qualité image na ye et les kayasila topé kokana. Ba mona ka image asile les a trop clair. Alors, Jolvin Malongi, Arnold, Vincent Chulus, les abakouk de SB officiel, bon matisali sous qualité filtrée. Bon tcha sous qualité comme sous mba. Pour bon landa ba koka la qualité na ya SB et le kakaka. Ya ba comment créer bango déjà ba coque à jambe. Ba image bima bien té. Bino bozo filmage akala. Yo bika mutu so ba comment c'est pas non so ba comment créer le ka ba nuit ba zizani. Dès lors qu'il m'imbi a yoka passe mon corps que prédoté, moi c'est ma samba. Ben via PC à $100.
makambo na oloba Belvie ayebi makambo ba réseau azoloba eza mambo lokuta te po gelo to fandaka to liaka to melaka nyonso o na oloba eza makambo akala tina makambo ba ya Teresa nazo koma après ça $100 biso longola $20 somba carburant soki tia na jeep soki mpe jeep yango ezali nani nayebi te mais babaka longola $20 tia carburant $80 ezali kwa cotisation ya Belvie. Belvie mieux va ça à matala na epai ya bato ya libanda. Mieux va ça à matala na epai ya bato ya libanda. Mais pas ya bato baza zinga na ete. Ebele balelaka. Même ata mwana lemba jini era longa pembe na ezali pe ka makambo ebele. Mayaki kozonga. Makambo ebele. Belvie n'est pas parfaite. On a collecté mon kilika, yonde moi malamu, yonde saka bolamu, yonde kande ba inaka, yonde, non! Non! Basoma bolingo na mbongo te. Belvie en âme conscience, au sambe la ranzamba solo. Yo commet de follower la ngai témoin. J'assume ce que je dis. Conscience nous a témoin sur Bossan. Bon, le bela si la repoigne. Akabate. Donc, yo mando kabela batka pour le blanc combien. Donc, tout ça les rêves faut batka fou kamela yo. Mais non, mais même ça ça peut l'ôter dans fin pourquoi. Kukabango pété za kukaba pesa so 5 pe mutu. Na senga na pété ata kabenga pété za normal. Yo no mto zana biso cholestérol kangama na biso. Pour nga rodie me peine audience no audience na biso. Donc c'est normal faut pia. Il y a un cas qui au coût de au fini moi 300, moi 200, moi 100, moi 50. Au yé mariage à Sylvie et Seka. Aux yeux Gingombe, au fini quelque chose. Aux yeux Kovodor, au fini, aux yeux Batunios, au fini, bangoba, mamilo. Donc, vous avez déjà la moins 500 la caméra gold na aux autres fina. Ah, 50, ah, 30, ah, 20, ah, 100, ah, autant bilongi. Mais ngala bando zoka ba 100 pour ngala bando ko peser, ko le kaba zozonyo so bazaye pembe non. Gelo passe na ya yo ki abi ebimi lo kwa neti. Makambo o ba mundi ba banda ko loba tandis que ya banda ko tonga Belvie te. Pour preuve banda ko se lamenter en huis clos au fait. Non, mais ça, nous sommes bon. Nous sommes que patron, nous sommes bon. Yo, bah, on yo zara bon, mais yo là, t'as bien, bah, travailler, on travaille, bah, bah, t'as ma bé, bah, ça propreté, tout, bah, salité, tout, bah, vivre ma bé. Non! Un réseau quota, faut qu'on kabana baninga. Ce pesate au solo lit et que nakabongo. Et le repentant mokili eza mbongo mwasi mobali. Galo ti aya ko sala émission wana na ba période mamba ya Thérèse ya eto eyinda ki wana. Eza encore po a flatter ka muto onka ka po basala ka bon terme ba kumise kaka mais en soi eloko yite. Na galo apesa margalo akomi na lemba. Moi, au foot exact, pour ça, on a bien ça, mon kilinaye. Bah, Jérémy, nous sommes à n'est pas belle vite. Nous sommes à tout le monde à Jérémy. Mais tant que nous massacre. Le Jérémy pas matin, le son a bien Jérémy, attend un problème à 100, 200. À autour d'un cas, Glodinga. Na Glodinga, de coup, t'as si ma réalisateur. Dans le voyage, Glodia a effectué na Jérémy. Bakene Brazzaville, Bakene Bobaki. Mais qui mbimbi ata Brazza pas ma mémoire été. Na chaîne à mon le quoi Bélard. Nyonso wana ni libandi ya mundirba encore ba PC Candy Star à gérer. Allez, il y a comme ça ma camion sur selon yé. Azo maman moi on a été graco tu on a pas chacun na ba film et on sort.
dès lors tension qui tire tina 6 so moto bato asali AVC to asali arrêt cardiaque bon même ngambo voix oyo eza ya gelor azo assumer pe po azara pe sukuna te Papa Richard obino bozo ganga Papa Richard bacha que sur ba film matin depuis ba suspender na belle comme na ka bongo Papa Richard comment kende banzela ne ya Matadi kosoma biloko ko ya koteka Papa Richard comme na crise boy ata 500 francs za na ngote même moi sinon on a munene on dirait ba kabona rapé aroma pe déjà na moi bon na mo repère ou taper Matadi boy. Si Papa Richard a écouté dans Ndaku déjà 2 jours, Ami Soumbeli, corps déjà commencé à se décomposer. C'est galop qui mbimbi ne m'a bien Papa Alain pour informer, maman Loba Isa Bongo. Kevin Richard a Dayuchu. Des belles vies à Robenga galop pour nous benga ngate Robenga Alain. Belle vie changée. Papa Richard n'avait donné à baki ton entourage. Et belle va flatter. Bateau bobana ba passe bozala ba nouvelle vague et pas via. Ba sala o ninyo. Oyo karama kala bata groupe Simba o lata bango na nzoto. Ozu mon ami. C'est que le roi mutu so amoni na habite bolumba mobali. Ba bibiche. Ba Niki, tout nyonso za ba on a nouvelle vague et pas maman na ovia. Via Sarah mabena ba ndoko tshona ba nzonzi. Pour que ne peut pas major au fanda bo, ça peut grâce à Via. Via zo voyageur que bangola oti que la nouvelle vague yo zo gérer. Ba broli ba maswa ku ba beau garçon ba c'est dit bon. Ba ko jouer te ko tcha bana na ba film été. Ozali na complexe au rivera ba to groupe Simba yango karama na bango nyonso. To mabango via saka ata mabango pe bolam pe zala rapport maintenant au tikolo espace na TV à l'époque bolé que la couleur télévision ben veut genre ba tableau nyons principal dialogue qui mimi tsake na ko o ake ko kanisa ya no et tout aso ba financement kana sima belar ba msa bino bokoye ba mutazo bo ma théâtre bozo mona pla ba vérité zoya ben vie on n'achète pas l'amour na mbongo faut aux un grand esprit le quoi SB mam sa so ba bolingo na mbongo te mam pa ka ba rapport na matalana te ngape na obligé te na ba no bete la bato ke combien de fois na zo mbongo asila mais so na problème yo ma aux a problème tu m'appelles au tombeau le téléphone mam c'est t'as la boy. Ah ok au moins ah ces derniers temps c'est chaud hein, mon fils mais attends moi après un jour 2 jours moi de la part de maman Sil hein pas éternellement nié toi obligé de loba ya boyepé ben rien on a eu belle vie peut-être le lopé bâti là sous mams intelligence dans sagesse. Alors, on sait que c'est identique le quoi pour lobby avec que mon client peut être en bangan tabac. Lobby comme il n'y a pas ça là le quoi ben vite landio non. C'est une femme de caractère à ça la makamnaïs n'engue mo tema nezo tinala ba principe na. Peut pas boti ba bala ngo zo panza na car yo za na kimiate. Openda mamundele contre la philanthrope yango tozo mona. Bon la philanthrope et ça donc, il faut dans la kimiate, maman kaba. Bagelo ba oumeli. Bo pesi ba acteur ba trophée. Mais bo bosani bateau ba travailler à dur be rond dans l'ombre. Il faut protéger ba caméraman, ba réalisateur, ba monteur. Oh yo ki ba bi monteur, oh le bina aussi ça capable ba bi monteur, azal quoi motema, oh ka mon. Motema ya chaîne. Faut battre la bango so un bon réalisateur pour protéger. Mouto peut botarane même moral même esprit. Et ça ba réalisateur so aye na chaîne est comme kilo.
monsieur peut vous en sentir moi pépélé ba voyage moi ba ouverture à makambo bozo travailler eh bo pesi ba tunyo so ba trophée mais bo bosa ba réalisateur ba o baza be héros dans l'ombre bato ba ça rapport image bima son montage kutu théâtre za na musala makasi ko leka kuna be mission théâtre boko à 4 jours pour bossi ça va filmer il y a chaque jour aya aussi ça bo kanisa ba son montage et tout émission ko tout bato musuku tu po asa émission avec des caméras peut-être des caméras peut pas remonter on ça passe parce que le théâtre comme des caméras 3 caméras bo sangi ça peut filmer kota bato bat ba ola la te faut fouta bango bien faut fouta bango bien bazu pour être le bâti a remis à dans sika kola la sous-souté ba bengana remis en do ko fana na immeuble ya paix à son âme papa biso Mayalos Isaac Mayalos aza camarade nanga mwana Mayalos remis ti ba bengani akomo fana deux arabanda ko boza ba voisin bokangami yo ba bengani a akomo fana ko ndako voisin na pas garçon moi joueur toye makamona ndeni ba info nyonso tozwaka mais kovo wana bundela rabino a manqué si la respect jour et nuit kovo ebi ko komate mazo manqué si la mutako boko la e mutako tangisa e mutako lakisa e ata si la e mona ndako azui a chele kaina beto bik na cré na tableau dès po remis à analphabète ba bandelier l'alphabet français a combien de lettres 26 lettres. Combien de consonnes? Combien de voyelles? 20 consonnes, 6 voyelles. Citez-les. A, B, bongo. Si tu fais M plus A, ça fait quoi? Mama, mami, mamou, mami, bongo. Mais ben, vu qu'on tape na banque, non, pour qu'on tire na YouTube, na yo. Vous aurez, yo toujours mon autres dans YouTube, on y a bien besoin de combien? Ou l'accent a revenu un jour on a YouTube studio. Beaucoup de rambo, beaucoup dépenses rappel, beaucoup de rappel. Au repos aux apôtres, mais c'est pas 1000 au PSP Kovo pour le linga lokum pour babounder la co. Mais Kovo comme on fait afana ndako mabe, afana ndako mabe, afana ndako mabe, afana ndako mabe. Akom ko telengana. Babara tout se paye ici-bas. Ngai ne sera bino nzambe alola ko défendra nga. Na likambo na yeba mutuna makolote ufanda uyoka grâce temo. To baza wapi. Na ba demain on so na meme bino ba cadeau na baxela bino mama tabisi. Zako so minguba ba baxela bino 3 mbu nguba. Na tika bino ba demain. Lelo ba demain on peut baza wapi. Lelo ye Sarah. Bon continuer ko finga Sarah. Sarah zane montre bisoto étal bisoté afinga mam c'était étal bisoté a puchu bolola Sarah tola étal bisoté alo makuna Sarah ko finga na matama te ponga na toza matama ndenge moko moi no mi balé kimpindi aza matama koleka ku ngai oyoki nga déjà depuis avant la matama to sa matama j'avais seulement une petite bouche et puis ma petite bouche elle est sexy. Tu as compris? Oh le bela mam sent bien, oh le bela ma si la rotika la bon. Sauf que ma camion sur le baka oyebi parce que tu es une fan frustrée. S'il a grand esprit, s'il a un charisme, s'il a un leader, après moi quand le baba m'a dit que le leadership a bota malango nyos. Au diminuer déjà belle vie, au béra déjà belle vie, 43, moukati gâteau, akata gâteau, donc il y a sikezate. Donc to yebi obi o rapena to kanginde ke na ba poil na ye. Donc ato yo ko lobela mam sandeni tal bisoti. So ba na fa ma ba kofinga, so ko finga bango, so pe bo kabwana, so pe bo ko tanga na biloko, bo tanga na biso tal bisote.
dans Sarah Kanga mbanga na gare à toi na kombo na yoki. Gare à toi dans ton nom là avec mon nom. So pe yango na ka français yo ka comprendre bon. Dans ton nom là dans mon nom. So dans ta bouche là avec mon nom. Yo ta la ki pindi moi na otena za munene le kwa saka mungwa. Bagelor qui mimbi 5 ans. Bazu a ta trophée, tout le monde a ta place, mais on ta trophée, eh belle. Mais ça a bel cœur, bel cœur. Bon là, on peut dire, oh yo ça il a rabattu. So peut battre, on peut baligner, tu sais no bola mango kasi. Moi tu pas quand on a ma casse ça bola mango azate, yo ministre de culture et art. Oh, osa pe nzambe te. So baton ba ça le ingratitude. C'est que yo peut quelque part pour ça pe mabe pour le boko personne à droite, na ni gauche yeba. Olingi matalana. Oui, tu aimes les matalana? Moura sera manquant sur na bureau. Moura oh, on manque un mec on sera un bon habillé ah, na be ko na on peut c'est pas question de Turquie, mais yo nyonso betela ka batu ngai na pesa ki na saki butatina ko Bible lobi bakaba pona matalana te biso moka le biloba loba nga nyonso peta mam sa pesa ngato ni na yo ka nga te pesa bete mutu lisolo eso ka nga na téléphone so na benge allo tonton ça va yaya mam sala boy ah OK. Berrer na yo ebele yeba que et bâtisseur sous mams ba force ebele ya on peut boluka place la koya eza passe en koya sous les lots Bellevue. C'est toi qui est parti trop bas, tu es parti dans ta chute. Ça va pas bien les millionnaires, il y a vivane na mbongo na yote. So ba zoba ba bolola ba communicateur no ba continuer au finga a ya ko sopa nyo so ko biso na chèque ma kiona. Ya bolola millionnaire. Bana mikie le quoi ba ma kiona ya mwana na millionnaire a bololé ya ki zenya ma peka solo. Alors si nous ba touche. Ya chèque ma kiona po zu pam papa. Quelle honte. Et ça les ma wapi. Nous sommes pour concurrencer SB. Et pourtant bon bien si la babi est ba fanatique et puis récolte à mon on est sali 6 mois. Babi $1 et c'est fanatique aux ans à $1. So ba fa mam ça capacité on mettre ba 100 na un jour. Pour ba fan on a ba chele $1 et puis ba visible. Famille ma boma boka baraté yo ka gelo ko talila bi za famille ma boma na ba kabarata ta 20 euros. Mais ngane na lo babo o mona bilonda Miss for RDC, Maman Betty Dembo, Maman Ketsa Ekila, Abaku Kasomo, ma bisi mondele kutu ye kutu lala pongi. Moi tonton lo baki mingi zoa, mela koka, ba maman Chanette, ba mimi ndume ya ba mimi, ba madame Christelle Lina. Au sens ba baku kasolo lo boko pété. Ba yoko le la teba za problème te ngala su problème andako mais ba ese ba mi da ba osala nga cagnotte ba ba ko bo chila ngata $10 ba fanatique à mams ba soutenir biso ba peut soutenir mams nzamba yebaka soka na bana ko demere kuna mais ero nga na vi na ngeza wapi abaku kampia ka zakate ya salita zakate ya lipeka sola zakate ya songi zakate biso ya yuma zakate biso tout ba mille esprit Gelor alors mais la bâtisse attention c'est maintenant que la tête au fan c'est na kitso eza makambo yemo pa viva kuna na misuso ya bomba akosopa motema ao luka pe musala pas recruter ba cameraman bon recruter Gelor qui mime ya filmer bien et puis un joueur a peu comédien Gelor bande ko jouer papa soit déguisé à jouer batato a jouer en qui to le roi tatu ka lombo père son âme bon peut se faire rôle pas jouer bon pied peut cacher
Bino bozo zo mbongo ebele po bino sa ba production théâtre ba André bo misa pe ebele be bozo pe ebele. Sunga pe bato baza équipe technique no pembeni. Ben lui autour donc na be mission pour ça besoin ba combien? Ah mais dépendra moi pour ça besoin $100 mon 200 mon 300 pas le lait au laxi biso ya yo aura $100,000 carrière nous qui ne can boy na ko se fondre yo mto za soit disant na chèque ya makio na ba peka au 200,000 bon que ça sur ba réunion pour ne pas major pour battre sur liste ya cotisation bimi ça ta $20,000 beaucoup d'ailleurs Richard bien on lui qu'on s'accaparer dans makambo batu yo rero ya to presque à contribution à l'autre qui famille gérer na yo bilo no batin ka chakal o ba lo bate yo mena kulisa ba bolo bakake zanga na ba jena out biso toke matanga papa Joseph Misalu yo benganga 6h yaka toke matanga cameraman na filmer mais ngala mando sa samlo bosani belle vie bosani nga ko se ko makam nga depuis nga na to kabana na finga ote na lobaka ba vérité non ça ba rappel ya makam bosani yo belo bosani bolola mon ami mais bella o boya ne ba filmer o boye bino nyonso bolati ba poloso ya ba vite bo ko pesa si la nini enveloppe à chocolat contribution na bino mais boye bi o bino bandolo bana bureau yesi la zui aya matanga baninga te bolola mon ami o secrétaire belle nga na okendete Bellevue muta imposer bino bi o to okendete ya mutu na mutu okena compte à Bellevue TV donc so saka na Bellevue TV okende o sera faut filmer nga mano saka ensemble bino bolinga ka ko filmer o sana tozo boya nde fali ayemba sala na tozo boya mais ozo sepela no nango o bosani ok makamanga no to soyo na wiklo ali ala no mona mon ami aonga lekana na mamole lingale parce que ngambanga yo makambiso to soyo na patrona yo zera tirera na ale yo de yo filmer kuna moi on peut depuis na moni kuna fa ma boma santé pe bien te bando ki musu pe bangwana bana na misusu to ka audio mususu gelo ki mbimbi tension kiti mwana Bamalika na bamour bazaki na raison bamalika na bamour bazaki na raison mais il y a le but yo qui sur telle biso tout la frais après telle ba condition tout ça pour l'instant la ministre qui tout le l'air qui nous pas mawa olinga ba hypocrite bat bazana vrai olinga ko zamba ngotele lo grâce te mongo ba finga ko jour nuit à côté la ko grâce à que le bamba fali te déjà dénigré bino batama boké on a la fana lo batama boké mais peut-être à niveau stabilité ya bato yo jira yo to lekina yé grâce a défendre yo bato ba vivre non na hypocrisie so grâce à yé kuna na restaurant 5 champagne au Pessi biso bazo bande au Pessi biso ka likofi biso libumwe zika na mwindu grâce à la champagne ben viso euroté ya ote tali nga ko pona nga kata no carrière tika na théâtre ngo lingyo te ke no fano na poto o ba ya mobile no o ando bota no bana o tiki o konti pe mongo ebele et silit o tiki le service na gérer kimbimbi ke boka nongo na te pasila yo ka to badela ngo na longo o mo ke biso tous ala frais pa mutu mais yo ka résister ba frais na biso le son mutu azale fou ba to azala mo fou envers bana ba reso on peut-être des patrons ni le ba ça la bien bamalika na bamour bazaki na raison bamalika na bamour bazaki na raison mais il y a le but yo qui sur telle biso tout la frais après telle ba condition tout ça pour l'instant la ministre qui tout le l'air qui nous pas
Kimbimbi ke boire nongunda te pasi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le Belvi. Pas ndenge moko batuana. Aucune amboula n'est pas. Belvi a décevant. On est dans mon arrêt Belvi, la patronne à Belvi, Kandi. Donc, Zoka m'a beaucoup manqué. Maman. C'est canal. Pourquoi est mon boy? Vous avez été sur ça, la liste, mon tour, à 7 ans, sous 6 ans, la société, il y a eu la cotisation, mais à compliquer au cas, via mes marocains, à Bazoum, Samoka, à Basala, au cas. Au cas, il y a la progression dans la théorie. Oui, oui. Mais tant que je fais la réalité où il y a si important, peut-être qu'il y a vous aggrave. Ah, boy. Pour comme il y a kana et moni de l'eau. Je ne préfère pas. Donc, combo kaka ya pamba et pas belle vie, ça paye. Et pas belle. Nazaki na fait d'ici na olo na otala kimbimbi na ba making of. Lolo ba na e mutu na ngasa ke sava na ozonga Kongo na okuta stabilité pro max. Na okuta stabilité pro max. So on est bizarre que ça na garantie à transport kimbimbi na garantie anda ko kimbimbi na oki mutema passe ya. Oki mutema passe. Moi c'est na bandal dans zonga chini. Bane nyonso wana ovandeli ata reconnaissance te. Ata kopesa ata kombo ya kokabele tout le monde passe temps sur la temps nyonso biso to rester na bien vite il mon société en raisonner. Donc boke botourner suka ça on a tourné attends tourner te na temps nyonso to fandi boye to ça le côté minte ayebi ba banana nga bati en raisonner. Aluka misusu akende ko impressionner bango na ebandile. Moni siko donc biso to aye to dans para. Aluka watu misusu akende ko impressionner. Para. Chobona Q. Est-ce que na temps ko raisonner biso te. Tu bien le ba tenda. Parce que fifende. Comment vous allez? Ezate point de bato basana bango so bombate bato bazali d'abord mamo yo kabiso na problème ndoyi mais vous yo kabiso teni ti ko ko respecter so depuis OR ya ko tala nga place na flat place na komela wana longo ça déjà mappé mam ezalaki ya para d'ici zalaki mais tant que je suis que pour nango kimbimbi osalaka mabe bapatience ya batamolai bongo epuis osacrifie carrière na yo okoti bamakambo na bango barankine na tatuna na gelo bonisco santango ye totune na tension oso esali ndeni gelo ouais baza boni siko tension ekiti papa il faut quitter nango mais quitter nango na mutu quitter ko aninde ekiti nango d'accord de ekiti na obenga ya mokasi d'accord baza siko na weba te marambo yo oh Zela n'a rappelé, Zela n'a rappelé. Voilà, na bombi makambo supo makambo ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Gelor sera avec nous. Bientôt là. Bientôt.
boyo ki yabi tension kiti nango mwa ndambu aza mutu ekita nango pe normal kaka voilà wana ezalaki mwa entrée po bino bokanisaka nga yaka na makambo ya lokuta biso yaka na vérité tokozwa Gelor akofanda si Gelor c'est mon frère nabiso bino mama adoptif o adopta biso place aza na pesi ye mbote 3 fois star ayebi abenga biso bana na ye nga audio na ngebima ye kuna na makambo ya pasta na Benita asamba kuta biso bibarezi audio wana na yo ki voix wana eza yo donc ayebi biso nyonso bien le roi poche na ye. Donc voilà, merci beaucoup, je crois vous comprendre comme conseil hein, ex maman belle aux appels maman biso to passer un bon moment na ba mauvais moment ma be na ondo me mama na sentiment ya batu Olanda grâce te molelo azabi ozo perdre batu na o baza vrai pour na ba hypocrite ba entouraka yo batu balinga na bolingwa solo balinga au vrai et tellement Olanda no kaka biyoka yo kolinko yoka mutu nyonso tala lelo place ozo tomber. Tala lelo yo place aux autres tombés. C'est mawable, c'est misérable. Courage na yo. Beaucoup ndaya Richard. Et puis matanga ngo bo mata bo kita. So peut to yate et tal bisoka. So peut to ya to ya. To réfléchir na. Osko ko meka. Aye na loinge ba latie na nzoto. Ebele ba kata ba mitwa mabele etika na ba minoko bato. Mbuma mutu alibele ezate etika lusiko na munoko mutu. Ke ko lukango. Na kanda pe ba meliango. Ba ça c'est comme opération ba msambuma wana. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur exemple les télévisions. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Les abakouk beaucoup consommer film na biso, Maman Doki dans les abakouk de SB. Et puis mon oncle na SB officiel. Bientôt là, on a papa simisé. Donc, tous années déjà un rendez-vous. Je crois qu'on va tourner l'Obinaye, où il y a Bijou la Reine aussi. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et bon suite de programme sur exemple de télévision. Merci à Clavier de Dallas, Marco Nga, le designer, mon ami. Bakamara en États-Unis. Bakabarape na passe Marco Clavier. Parce que on a téléphone à 4 heures du temps. Marco Clavier, Bakabarape. Oh, boy, peut bien te beau. Fan de bébé. Moninga zoa o mela koka. Masanga Star Braza. Madame Ali Makamara, mère boss, bon séjour aux États-Unis. Yaya Bato Rokia Kamara. Madame Rokia, o yambanga sur le téléphone teke passage. Bato nyos besoin yambanga sur te nzambe o kamnin. Fona que ne bima basa ya na prière. Au nom de Jésus, minu mabe nyos diable na telemi na combo na Yesu au nom de Jésus. Le sang de l'agneau est sur les longueurs. Na combo na Yesu ma sœur, j'ai ainsi prié. Amen. Bye bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora
Congolais ya RDC, Kinshasa, vous en avez besoin au lieu à 100% bio, cuisine congolaise, Kobungate, Kotatabanate, adresse c'est Moko. Restaurant La Cédoise. La Cédoise, vous autres, Eza Wapi, tonton, Eza Wapi, pour la colia bio, Nazara besoin d'aller ngando, Nazara besoin d'aller pondu, Nazara besoin d'aller madesu, Nazara besoin d'aller nyamazamba, vous avez besoin d'aller mosaka, vous avez besoin d'aller ndunda, vous avez besoin de melelo kwa malili, vous avez besoin de billard, vous avez besoin de la match, et si ya calme, ya kitoko. La Cédoise, Eza wana, na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomuto Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, la Cédoise et Zawana. Plagnos aux avons besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi, la Cédoise, la patronne. Yemoko, Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Cédoise bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse, limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Ezaka Kin Marché, Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde à restaurant La Cédoise, au Kobeta Billard, au Gomelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place P à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Mélamois chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio. 100% cuisine congolaise, manger bio chez La Cédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de passer la surprise, il y a anniversaire. Vous en avez Poto, vous en avez Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous avez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Evans ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Evans ezawana soza besoin ba sa bino surprise na mbongo mukie. Ba osa bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ba osa bino surprise maintenant zo ilustrelenga. Bomona Ronnie Evans ezawana partout. Partout aux abazana na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na Sima Ina. Donc on a 2 adresses. Nous avons besoin de mona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit to bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Evans ezawana pour na million so pour nous au Keneka sur place na adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier numéro au quartier 8 pardon quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Evans, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Awa nzamina na ebi tusiku shuba kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba ba ibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi dina yo tuino sa nini o eza chance à transfert ndina piembo nyeso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki équipe adresse te c'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye na fimbo
na pesi yo awa opiso tsungu na bato azaza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela kangambaka ye kutumelenga mbongo ya mwasi ye na manendeko toyokola bayakasi bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambo yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kazinjo soki bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka osejane ya mami tokei oza na poto oza na besoin so baperruke ya kitoko na Belgique na Paris partout ozali Vanessa Airwig totya numéro ne wana na se nde na oloba bonde de olekisa baperruke wana bomona basorte nyonso baperruke ya kitoko bakupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable okosomba perruke na yo okotya okobima chic okobima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brown Cosmétique. Naïkola Sabino va produit Nabiso. Des beaux monanga moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bato balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na sia misu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner tena yo, ozala un peu propre, mais écoutez ici penza makasi te. Donc eko garder tena yo, mais eko soigner pété en même temps. Oyo eza pona maboko, so zandeti maboko noir awa ou bien misapi, oko utiliser pe oyo, tozana ba gamme nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, le numéro de Bisso, WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.